Kinshasa, Congo Brazzaville, Nadi Kebozali, et Belen ma poste télévision Nabino. On a Kolanda magazine Nabino Bonda Ekolo, EP Sakabino information qui toko et Zali ko kamema et pas moi Mboka allons dewa. To fongoli magazine à biso mokolo le boye baké 2000 jeunes ba s'enrôler na ville ya Mbujima ibolanda reportage oyo. Près de 2000 jeunes recrues na ville ya Mbujimai na province ya Kasai Oriental balongwe mokolo ya lelo lundi 21 novembre ville ya Mbujimai pona koya na ville province ya Kinshasa kozwa formation. Lieutenant colonel François Chungul oyo azali chargé ya recrutement ya 21e région militaire. Ba jeune homme et femme oyo ba répondre favorablement na appel oyo ezalaki lancé na chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Oyo a invité ki ba jeune alobaki ba jeune ba s'enrôler na armée pour na kosunga RD Congo na ko faire face na ba défis sécuritaires oyo ezali notamment guerre na partie orientale. Na yango depuis mokolo ya samedi soir nde ba jeune recrue ya Mbujimai bazalaki regroupé na camp militaire Nsele pona bakende formation mokolo ya dimanche bango batambolaki na ville ya Mbujimai na koyemba pe kobina pe kobengisa ba jeune mususu ba s'enrôler na armée. Kasi pona lieutenant colonel François Chungul ye atalisaki objectif ya recrutement oyo ezali pona ko atteindre 4000 nouvelles recrues na armée ya FARDC. Peye apesaki bango ba conseil, encourageaki bango pe apesaki bango ba bonne chance, alobaki na bango bayi bate basala mobulu te pe basala makambo ya mabete oyo ekoki komema bango na liwa. Toko senga na gouvernement congolais boyeba na ko soutenir ba jeune volontaire oyo bazanga ya kolia te ya komela te pour que basala musala na bango na lolenge sengeli biso awa tobeti kaka mbonda Na kimba seke bakangi kuluna moko akenda sango kombo na yema seke bolanda reportage oyo. Likambo insécurité la ville province de Kinshasa tolobi toza ko continuer ko bapo elekindelo mais ba policier ya commune Kimbase que surtout mingi na point chaud visa ezali côté ya Mansanga baza ko sala musala kitoko commandant Alpha ozali motema major visa awala Mansanga aza ko sembola musala kaka ndenge moko général Kasongo aza kolinga al kagina mokolelo koluna oyo balukaka babomba batu ya ndenge na ndenge comme on a liseke parce que azali général ya bakuluna mingi côté oyo ya Kimbaseke balalelaki ekusepo kimoyibi na elekindelo même satana akoba ko baye pe akangi ye na bokasi ya elongo ya ye na ba policier na ye pe kuluna ye boko alobi ke azande ko ya mwasi oyo akopelaka na ba magistrat po ba magistrat ba bimisaka yango esalaka ke akenda kane ko lumela la prison te bokande kuluna ye moko alobi au deuxième fois quand tenatika da tozwa téléphone mo boyo papa baya baluba toya tozongisa ngumelo ezangaka biso monde toya tosenga papa pardon te musala onga sala ezaka koyiba kaka koyiba kitoko te ba magistrat c'est comme si boza ko sunga chef de l'état tel na likambo oyo état de droit boza be ko sunga population tel na likambo oyo état de sécurité po bata modèle boye kutu commandant Alpha Lobby malamu ko vivre na fulu ke ko vivre na bata modèle be po bango nde bazali ko bema insécurité na modèle moko liboma et surtout le ko la to ba décembre boye et cause la somme po ba ko sa population mal à l'aise de façon mabe tala kulu nango oyo moyibi makasi ma abimaka na po ndeko na ya mwasi ayeba ne ba magistrat ndenge na ndenge awa commandant Alpha azuye akotine sur ba boka no magistrat boya bani boko sala po kulula oyo akoma musika mais liboso ya caméra na biso ye moko pe commandant Alpha alobi boye pona ko yebisa même population nanga ya Kimbatseke de pas ya tracteur na o nini o mboka se so la ndi MNR o so mona oyo muto est criminel bandi ya bandi o bazo benga liseke yeyo liseke akangama ako yemo ko loba yango ngana ko poser ba question ko loba yango soki muto salaka e ampui armée elingi amputé soko lingi ampui bako salisa yo
monsieur lycée ke awuti ko yiba na téléphone moko awuta prison akoma ekuti même ata prison te tant bakangami akomi na siat et pas major visa pa sali musala na ye azuye akena ye pa ya colonel na district na biso et pas ya colonel Kangambila Dieudonné colonel pe Kangambila asali musala na ye ba plena ko bazalaki basukumi ye ake parquet comme soi-disant azalaka na mwana mwasi moko comme yalingane ba konzi ya mboka oyo o ba soutenaka ye na babiloko ya yibaka akoyebisa bino ye akotangela bino pe meme mikombo na ye afana na kingabwa na tuni ye est-ce que mwana mwasi wana aza magistrat non aza avocat non aza nani alobi abige ye aza na relation mwana mwasi wana aza na relation na ye Longonya tokopesa na commandant Alpha pena la police na mobimba parce que bozali kosala musala au population azali kozela epa na bino bosala kaka musala boye bolemba te parce que boza ko servir l'état na se à drapeau ya boye esali kitoko po bande ko na ba miso kuluna ba kimi pe ba komona na lisusu te ba yebi ke yo moko zale sika wana continuez pour major visa à se pelape général Kasongo azwa longonya na papa ya ba policier ya malonga oyo boza kosa musala ya boye tobetika mbunda bamiyibi badroge wewa babotoli ye moto bolanda Benjamin Kilunga azaki na sima ya kamera likambo ya lokoso tope likambo ya bilialia tobimelamela tolobela yango mingi mpona batransporteur oyebi ke ozalaka taximan tope okumbaka moto yeba ke osalaka mosala oyo epesaka yo mbongo donc elingi koloba nini ozali mpe capable ya kokota na marché osombi sikre na yo tope jus na yo tope lipa na yo tope fufu na madesu na yo okolia yo moko kimia me kolukaka ke baklient basomelaka yo mpona lokoso ezali mabe botala lokola ndeko oyo boza komona ndeko oyo badroge ye toyebi te soki pe na jio soki pe na fufu toyebi te badroge ye babwaki ye babotoli ye moto kasi azali parent toyebi te akosuka ndenge nini na libota na ye soki pe moto ezalaka ye to pe ya ye te toyebi te bino moko boka population bazaki nzinga ndenge nini balobaki liboso ya kamera ya mbonda ekolo magazine d'actualité oyo tokotie na tongo il pari aza moto ya moto badroge ndenge aza baza na kwicha drogue aza kose retrouver te mais vu document batikeli biloko nyonso azalaki nango bazwi batikeli na fiske document ya autorisation de circulation ya commune na bango totangi commune azali mwana commune ya Ntsele na avenue Kayemba numéro 77 na kombo ba commune na document ezali Kalubi Ngalula voilà nde kombo na eza na document Kalubi Ngalula nde kombo na ye Kayemba 77 na mpasa 1 tokosenga na bandeko na biso oyo baza batransporteur bozalaka vigilant boye baka baklienti boza komema soko moni omemi client azali client moko malamu te kitisa ye male meti na biro ya la police en plus kolingaka te bakursu ya mikuse na mbongo ebele parce que ezalaka piège munene oyo basalaka bino na bamiyibi parce que ayebi ke soki atieli yo kursu ya 1000 fois apesi yo 10 000 fois okowelela zoka nde oweleli mbongo oyo komema bomoi na obeta mosusu na liwa awa tobetika mbonda po tofongoli bino mobange na accident esalami na commune ya Ntsele précisément na boulevard Lumumba bolanda reportage oyo ya Benjamin Kilunga likambo ya excès de vitesse automesala koloba tango nyonso tout tozaka kokontinue koloba parce que excès de vitesse sa contrôle ezali komema makama ya ndenge na ndenge botala lokola jeep oyo ya couleur ya bleu eutaki bakote ya centre-ville ezokende kote ya Ntsele mais la vitesse kisela moko ya blaki te ezalaki mokolo ya samedi na butu na se ya mvula eza kobeta kosutuka kaka boye aye komi kokisa na se ya mutuka monene oyo man ezalaki ya kokufa ebala kokende ngo na bavoyage na banzela babandundu mpe to banzela bakwango population ya nzinga bayokaki pasi pe mawa pe baye kotonda na ba kotala boye chauffeur chaos technique akufi sur place parce que accident yango ezaki ya ndenge moko mabe makasi kate bozomona ba image oyoyo biso magazine monde ekolo tango tokobaki na batongo parce que bayebi kezali to ipelusu ya bakonzi ya mboka babengaki biso na ba 1h du matin mais toye na tongo sek tokuta boye deja bato batonda mipe ndeko asi azongisaki molimo epai ya nkolo nzambe kate bozomona ba image oyoyo la police pe nzinga lokola bazalaka la mission ko protéger les biens et les personnes bazaki
pembeni baza seki baloba te liboso ya caméra na biso. Bon, tout ça on a scellé. Tout ça on a scellé dans le quartier domaine. Le quartier domaine avec péage. Le péage est SK. Camion est qui kufa qui na balabala monene. Car on a tango ye, amoni kanka liboso na ye. C'est de mbangu à 6 points plus que mandat ko kota na sia nini ya mutuka. Tambule zo beta wana. Parce que biso la police ezali ko battre la population. Et comme on dit moi mutuka kotika pidi boezate, neto kadera mutuka na moyo wana. Tout c'est là bato qui les doit passer à la constat na sur le terrain après pour vérifier corps et na mort. To rolo ba pona ba chauffeur na nzela en tout cas papa mais là to kumba pona eloko moko. Awa na moni vraiment mwana mutango mususu pour vite so ya koma boye ya basi makasi 10 mètres fait camarade 10 mètres de vitesse ne mabe 10 mètres banda kuno ko kwa kataka mino mpanzike donc si na si ya mutuka bala kuko poza na maîtrise Awa tokobelela na ba chauffeur tango yebi ke ozala kwisi to oyebi ke to sentir mal à l'aise balamu hôtel misa mutuka no lesika moko ozela titango koma calme nde o continuer voyage na yo soki pe monike nzela voulait ko bete sekeli ko tamolaka na ba vitesse moko ezali suffisant de manière que et permettre yo okoma na destination na ndenge sekeli talo kandi ko mobale azangisi bo moyene kaka boy abungisi yango likolo ba vitesse pe de bozo komona amerika kanga frère kasi frère et simba kité ya boy esali pasi awa to betika bonda Jacques Piana Mouze bourgmestre ya commune ya Maluku amesala kosala mosana ye kitoko bolanda reportage oyo. Tango toyebisaka bino ke bourgmestre ya Maluku Jacques Piana Mouze azalaka champion na makambo etali kini bopeto bochaka tembe ba bourgmestre mingi to 90% ya ville Kinshasa esengeli balongwa longwa la bango po ba mesala ko la pongi basaka musala te mais Jacques Piana Mouze ye asi apesa instruction la population ya Maluku pe ba kotisa na bakila na bango pe comme aden na bango vraiment que chaque samedi to pe chaque mercredi lundi vendredi samedi dimanche moto na mutu ayebi ndele ko sala salongo po Maluku exemple pa kitoko po ba mesala ko vivre bio botala mokwalelo samedi ndenge nini baza kosala musala bango moko sapu otake bourgmestre apesa ba recommandation sur ya sika po ba yebi ke il faut ba accompagner idéologie ya mwana mboka Félix Tshisekedi ya Jachilingo Bilambaka pe ya Gérard Jekoko Mulumba. Nyonso oyo ezalaki kosala mabourgmestre kutu ye azalaki na baoccupation misusu mais population lokolo basi bakotisa déjà espérer makili na bango balobake bourgmestre azala te asi apesa bango déjà mayele oyo esengeli baakompagne bakonzi ya mboka à travers kini bopeto kutu na nsima ya masolo yango boyoka moko mone babetaki munda liboso ya kamera na biso. Biso kini bopeto Maluku vraiment tolalaka te toujours nsima ya bourgmestre na biso Jacques Piana Mouze tolalaka te toza ba infatigable lokwa tata na biso qu'il pleuve qu'il neige biso toza na terrain toujours quand ndenge boyaki moni biso tolevaka te biso toza kaka toujours na kati ya musala en tout cas évolution ya kini bopeto eyokende très bien bozomona bino moko koma tozokomba bato ya pusu mpe bazolongola kote mosusu bazokire bato ya pusu bazokoévacue vraiment kini bopeto na Maluku pepele makasi na commune ya Maluku na commune ya Jacques Mouze de bourgmestre eli muto bapesi mprifu muto bapesi makambu kalaka na si bomwande musala esamba c'est yebisa bango biso ya musala ici on travaille ici on boulonne kalaka na zongisu na musala bomona ke toana na musala ezalaka boye tokosengela babourgmestre misusu oyo meme bapopulation bango bayebi bango te mpe meme bakartier bango bayebi bango te bayebi même pas baavenir bacommune bango mpo bamesala kovanda babiro baza lokola Jacques Piana Mouze te ye tobengaka ye liso bazambe parce que akotisa déjà idéologie akini bopeto epa bana Maluku botala bino moni basaki mosala kitoko mpe bazolakisa ke bango na Maluku baza bachampion donc so babiki bakabola bakano na ville province ya Kinshasa la commune oyo koma premier Maluku ekozala commune moko incomparable kutu bavivre mo pepe bio
même Covid-19 kuna kutu et comme akite pour la propriété et les candelo chaque bien la munze ou mela la musala na ope kene bozo papa biso awa to betelo kambonda rivière ntsanga etonda salité makasi melelo l'état azwaki mokana ko kire yango bolanda reportage oyo. À chaque instant, bonda ekolo et beta kambonda tango batu bazindaka la cadre inondation. Ce qui voula et beta ville professeur Kitasa po, c'est comme si bakoziamboka baki bagalisu ko entretenir environnement te. Mais awa wana ma sanga oyo e kaboli kobila kingasani na komina masina et sali esengo kobona ndenge gouvernement yemoko azu en charge tracteur pour ebala kokire mai oyo nsanga oyo boma batu ya ndenge na ndenge ce qui voula et beti. Kaka ndenge boza komona tracteur ezoko kota ezako sala mosala ko kitoko ezako kire po efongola zela mai ebala kokule kitoko. Ya boye esali esengo la population mais population baza ko la gouvernement ke musala kitoko mais ebongi pe koyeba kotia ba beton to ba mola mi pasi nango po à chaque instant vous les obetaka mabelezo bukalaka ezoko teleka ba kotia bandako po soki botiki boye ekosala kitoko te boyo kabino mo ndenge nini baloba na zaelo pa na ngai yango oyo mais oyo bazo kire mayo boye eza nango malamu mais soki to moni mbula makasi soki ebeti efwe bukana problème na biso so na biso ezali ke batonga batia ba moelo mabanga ya minene batongela biso apo makamba ko bukana oyo esila so bazo kire kaka boye eloko pamba mai soki na pression makasi ezo buka ba moyete ti mai ko mokota biso ti na bandako souci na biso nde bazo kire wa biso do sengi na l'état a continuer musala oyo esila te et puis batongela biso pembeni ya bordure ya mai pour déranger ka biso te eloko mutu ya penza yango wana mais ya likambo ya pasi lisusu awawa tomona ki pe tractorier azaki difficulté pour azangi moyen ya kosala musala ya kitoko suite ya ba construction anarchique oyoyo urbanisme pe azaka en complicité na yango toyebaka te service ya urbanisme mboka na biso lokosone ya mbongo bayebaka te comment ko organiser po bandako etongama na norme nyonso tu oyoyo ezali kosunga l'état te boyoka bino mondenge nini abetisaki mbonda awa eza problème ya rivière oyo ezali rivière moko motu nyonso eza reconnu na capitale na biso awa. Maintenant par rapport à mai ndenge ezoko tonda c'est pour cela yango nde ezomona ezomema ba problème na ba famille o eza aux environs ya mai ba famille bazolela trop na problème ya mai ezokotela bango na bandaku mai ezoboma bana mai ezoboma biloko ezokobebisa biloko na bandaku mais étant que nga chauffeur ya engin ngande bona okire mai engin na nga yango ngande na osala musala oyo constant moko na sali na sengi vraiment pardon na l'état urbanisme na biso ya Congo asunga biso nanu asunga biso soko tali net na ngambo komona bandako étage za tout en long ya mai est-ce que pembeni ya fleuve même pas kotika ta ba centimètre ya engin koki koleka te siko engin tangu mai etondi ememi mabele siko esengi mabele wana baya balongola ngo mais siko bakoya kolongola ngo ndenge nini aussi lota bandako étage tongami déjà ya pembeni ya fleuve tokosenga kaka na l'état musala kitoko loko zali kosala urbanisme ayeba kosunga l'état ayeba kotia ba espace ya entre bandaku pe mai po e permettre ba engin ebele kokota isala musala kitoko pe tokoyebisa na bana changu bino moko bomoni ke bozaka bino leader azalaka na ete kutu bwana ndoka mama oyo aleleli kola leader moko akotaka tracteur awa ebuka banda couper alobaki ako indemniser bango ti lelo akenda azonga sute traiter bosse ezaki jango mtayaki po asa msala basala msala na bango basali babuki so bandaku biloko ebele kundama awa tina mwa lelo babi to ya bayaka oyo to tala biloko ni ekutokozongisa bino mbongo botonga ndaku tina mwa nde bakenda tina mwa le bayaka susu te yango tozela bino ato mo bino susu boye ko sa msato ebite msala mbo sala ezo continuer kitoko eko za msala malamu bien msala mabe tokosala na leader oyo bataki kombo na yo moko yebiki otika ba mama na pasi bazo ba difficulté ba mama libanda kolela kombo na yo zongela bango o réaliser promesse na yo mais bilebe bozali nzinga ya mai musa oyo salami bo éviter ko boka ba fulu ba biloka salite la mai parce que yango bezali ko sala ke rivière oyo ebeba awa kaka to beti mbonda pe to pesi bravo na mokoza mboka chef de l'état Félix Lombo babenga ka nzete mbila Jacob mon chef de quartier afandisa masolo kitoko bana limete ba sepela kane makasi bolanda reportage oyo
ville province ya Kinshasa ezali na 24 communes na ba commune pe ezala ba quartier nango mais ya kokamwa tokamwaka ke tomonaka na tous les quartiers oyo ezalaka na ville province ya Kinshasa kaka chef moko nde ayebana asala mosala kitoko ye nani Jacob Mwamba Nzeta Mbila chef du quartier Mbamou ye asi akotisa idéologie ya kili bopeto na façon moko impossible pe kutolobake tosengaka na ye adefisa ba chef du quartier ya ville ya Kinshasa makila na ye po balanda exemple na ye parce que ye ayeba dia ndenge nini asangisaka ba chef de riz na ye chaque samedi chaque mercredi pe chaque lundi landanga bien chaque lundi chaque mercredi pe chaque vendredi à part samedi parce que balingaka quartier na bango Mbamou engenga ezalaka propre mais tala moko na lelo bavandeli libulu oyo boza komona oyo libulu oyo etondaka mai na façon moko impossible et indispensable be population to be moto to be bituka eleka le sikoyo muke atako na ba difficulté ba matériel ezali te mais baza ko sa musolo ndenge bakoza mboka baza ko senga mingi tokomisana na Nzambe oyo azopesa biso makasi. En tout cas soki ba chef du quartier mingi na 24 communes tozanango so bazali lokola Nzeta Mbila chef du quartier Papa Mwamba ye ezala samedi mokola salongo te soki amoni bosoto toujours alingaka bosoto na misu na ye te azwi makanisi oyo pas vice-gouverneur de la ville de Kinshasa le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa alingaka sanité te na misu na ye so tali poalo atango couleur ape bon toye lisusu eloko ya liboso bakonzi banda président de la république gouverneur sous-gouverneur tout koso otiage tala nanu biso nde tozali tala makolo na biso butine ezali te otiage buti tozana nango te eloko wana tu otindela biso ya mibale omoni ndenge moko ezali boye soko moko totikika bakonzi na biso kuna tozali komi sacrifier na bakonzi na biso ba chef de quartier et puis biso ba chef de riz tozome sacrifier pour être to bongisa mboka na biso omoni nano awa ndenge ezali awa talaka ba pa ndenge tozali nango boye atako babeka mbela bi ba chef de riz eloko nini bolongwa boza bato pamba bafutaka bino te mais Nzambe alola na leta na biso moins un jour akofuta biso. Jacob Mwamba ye moko mwana ya quartier Mbamou le chef numéro 1 azalaki baloba na epete liboso ya caméra na biso eza quartier Mbamou tozalaka ta commune délimitée to dépendaka na to soutenaka premièrement action ya président de la République to soutenir vision ya notre gouverneur ya kini bopeto to soutenir vision ya notre vice-gouverneur Soso Yambuka zéro épave yango monaka chaque samedi chaque mercredi samedi pour les choses obligatoire ndé ba membre boye toza ba chef de riz toza na balinga mususu pe ya mutualité o ya base de Kingabo omuni ba bazo travailler wa to rendre Kingabo to rendre Mbamou plus propre plus praticable au le mun toza travailler wa place oyo libulu moko amakasi ezali ama izoleka te depuis 6 heures tozali awona ba chef de riz abamambre ya base nde tozotravaille awa ya boye tokosenga na ba chef de quartier mingi ya ville province ya Kinshasa bo amboite bapa ya Jacob Mwamba Nzeta Mbila parce que azali oyo azokomema kimia esengo mupepe ya kitoko ezala environnement vis-à-vis ya population soki bolandi ye boye Kinshasa ekongenga pe babourgmestre misusu bakokoma na kimia po bakozala ba chef de quartier oyo bazali compétent Jacob Mwamba sala musala kitoko po awa tobeteli ombunda abelisa mwana bamvula ebele azwa lisungi te azosenga lisungi bolanda reportage oyo omesana kobebisa mbongo na kokaba mingi na baba to pe moto ya motema malamu oyo amesana kopesa mbongo na badime na baeglise to pe mpona kosunga kosalisa bato na bahôpitaux partout tala elanga malamu ya kolonda oyo Nzambe azokokanisa mpona kopesa yo ya mingi koleka yango oyo mama mami oyo bozali komona azali mama azali ko vivre na vie moko ya difficulté impossible na niveau moko okoloba te kaka ndenge boza komona abelisa mwana na méningite depuis abotama ye moko pe azali lisusu diabétique pasi ekanga mama o même esika kovanda ezali te lelo oyo devant caméra ya mbonda ekolo mama mami aleli ngai mama mami nabengi bino mpo naza na pasi naza na mwana oyo abotama na méningite
aza mwana ndeko na nga depuis 2006 bakufaka na bamobundu ezala na este wana na mama na ye nga nde natikala kobokola mwano ntango nazalaka makasi nazoluka na bandeki kobokola mwano nazomema ye na kine nde akomaki kovanda me ntango nga moko mpe nakomi maladive makoki eza lisusu te komema ye na kine nga mpe libumu ekoma bambeli baopération nakoma mpe diabétique bakisi yango nazwaka naza esu na makasi te yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka bosunga ngai vraimen nazonga na mwana na kine nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi botika nga te bosalisa nga nazonga na mwana na kine bana boye mpe bazalaka na forme na bango soki namemie na kine azwi forme nga mpe napema asala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga mpe bapekisanga basolo wana mpo naza diabétique me shwa eza te naza na moto akosunga ngai te awa naa na famille te esika mpe tovandi atofutelaka nde awa lokola mpe bamonanga nakoma na pasi place ya kokende eza te nde bapesinga mwa geto tovandaka na mwana oyo nazosufrir nasengi na bino mpe ya bato ya mawa mitema malamu bakonzi boyokanga mawa bosunganga nzambe mpa akopambola bino tosengaka lisungi mpo na mama oyo na mwana oyo tala position bavandeli wana namoni image ozwi mpe mwana yango akoka koloba te babandaki kovanda awa deya balongwa me batuka ya lupango ya mawa bapesi bango esika mama Denise place ozali mawa yokela bango mawa papa Félix tosengi lisungi na yo mpona mwana oyo botika ye te bakonzi bata ONG papa Félix bosunga mama oyo mama Denise botika mama oyo te mama Olive azonyokama makasi bosunga ye papa Jekoko bosunga ye basala nzambe bapaster botika ye te badepute bosunga ye bapapa baministre nyonso tu bosunga ye tokosenga kaka na baye batonda mitema mawa baye mama mami atangi kombo to pe oyo baye atangi kombo te bozala na motema malamu po elaka ya kolona yango oyo biblia to pe courant elobi yeba kosunga moto na tango ya pasi mpe nzambe akopesa yo akofuta yo mingi ya koleka tala mama mami yeyo aleli na bato ya mitema mawa bosunga ye botika ye te pamba te soki botiki ye ezali pasi mpe mawa mingi tosunga mama mia po totiki ye souci nayebi ke si bomesali nango makasi rubrique na bino mpo na nini boye avec bango baactualité Alain Louzaye Diebola na reportage oyo nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe mpo na nini boye mpo na nini boye yango wana nde kitoko mpo na nini boye soki tovote bapoliticien bakenda na bango libela mpo na nini boye d'autre part tokondane bango te eza conjoncture ya mboka nde bakuta d'autre part ba haut niveau na bango o bango bakuta kuna bango to ba mauvais so nalobi boye mpo na nini mutu mo auti nanu place mona mpe nanu reculer auti na famille mo apasi ebo pesi poste mo boye olie bino bosola na ye mpo na kotonga mboka bobandi kodiabolize akoma neti bino bato tosepela na bango te mpo na nini boye eza ripiki na nini kolandaka mingi mpo na nini soki tovote bapoliticien soki bazwi bakendaka na bango libela bon bayaka na pasi ntango tovote azwi na ye asepeli amoni biso bato pamba anéglige ake na ye bo tolanda ye mpo tosala nini ya kolobeza esu te mpo na nini boye mokili ekoma ya bango ngai Alain Louzaye Dio magazine ya bino mbonda ekolo na rubrique na bino mpo na nini boye mpo na nini boye soki tovote bapoliticien bakendaka libela Ah, merci. C'est bien moi, Narcisse Bivoila. En tout cas, pour Nanini Boye, ils ont passé. Les politiciens sont cannabis, na évité. Ils ont passé. Et belé d'être na boumboa. Bah, il y a ton voteur, mais jusqu'à présent, pas on a raté. Caricature ya mokolo ya lelo ko tiri jeti jemba abeteli bina lisolo ni bona na lisolo oyo. Kinshasa etona makambo Kinshasa kokamwa po kotambola okomona surtout likamba santé moto sozi mbongo na ya sasi dispensaire okomona ka porte moko to deux portes mais yoka ebela ba service bono mo botala tata oyo honorable ba mesela ko benga honorable po arata ba mandani surtout bimaka na ete atikaka na kasha comme honorable
Moi, je te dérange. Qui est-ce qui a des soins médicaux? Ah, comment la dispensaire, tata mandou ni na quoi? À mon apport, mon côté de porte, kasi yoka et bela ba service. Nous voulons candidat honorable à Kamwe. Pas vrai ça. Pas normal. Avec des portes. Honorable à Kamwe de Komatangi yoka bela ba service awa. Laboratoire, maternité, pédiatrie, chirurgie, radiographie, échographie, gynécologie, ophtalmologie, dentisterie, kinésithérapie. Service comment il faut travailler? Non, côté santé, tous à la sérieux. Honorable Akamwe yango tolobake. Ce que je mis sur le ça dispensaire. Ça est sérieux parce que c'est tous un spécialiste, pas généraliste. Mais quand moi qui tient ça mon autre comme généraliste, comme on a un maçon, un menuisier, un électricien, un nyoso yango. To betika mbonda po. C'est pas normal, ça quand on honorable Akamwaki. Tokomina suka magazine bino mbonda ekolo pesa kabina ba information kitoko na dit que bozala ki ebele ona kolanda magazine ya mokolo alelo ba porte na bino eza ko fongwama ba publicité na bino olingi to lekisa biloko na yo awa na magazine mbonda ekolo bobenga biso na ba numéro o eza affiché wana. Merci na sima caméra ezala ki caméraman esthétique Benjamin Kilunga balobi bo mesana na ye po yende azali mama na caméraman. Merci bana Selemba leader na Selemba wazalaka te ezaka Patrick Gogo ya soma mwana Selemba ya tongo tokutani mbala sima soki nzambe akoya tenga na bino tomulani.